à tricher. Au cas, il y a additeur bongo. Parce que déjà, Bissonio Sotoyebi, entre nous, soit dit que Bissonio Sotoyebi, avant, Papi Mboma, ma vidéo, n'a pas qui va baloba qui n'est pas koloba. Mais gloire à Dieu parce qu'il a un cœur, pardon par rapport à ce qui s'est passé dans moi si naïe. Mais maintenant, et comme tour, il y a moi si. Point de vue dans Charlie Kama. Bon, ça bien intérêt, c'est trop glissant. Mais normalement, là on a au CP là. Papi Mboma premièrement, Nabi Katala rappelé Bissot, Aotala Bissot, Naubano na conseil. Et ça est là pour mon corps tous arana yango. Bissot mi ba des assos et au Sahel Kambo. Tu n'as pas convaincre moi si. Pour faire comprendre la gravité en Kambo na sali, mais na souka na moto souka na pardon. Au lieu de convaincre quelqu'un que pardon na yo faut y andi mango car que non alimbisa yo pour bosani. Bon continuer nzela. Très bien. Mais ce que le problème ça biso siko ya so ki moi ça sali li kambu mais yo o lukao tozana na mona pasi ya ko luka ko limbisa basi biso mibali wana constanga mona sali s'engage que moi toba conseil na opesa na Papi Mboma hein azonga nanu asala ke mo ba vidéo mo ya sextape to monaka ezalaka binaye ye place moko ye azali awi bango ke ezaki ye mais moi si ya ko sala oyo auto benyo ke no bakangie soit na mbali monde na zoyoka lelo na kosenga ye azana motema moko munene mo libala sana bitumba biso to lobaka na to koti libala te mende ko mo ngana vana na ba marié parce que so tali entourage nanga na zaramina ba vieux au babala ba frère ba ndeko nanga au babala bala déjà ba yusara biso bina bitumba na rasa le pandanda nanda ko libala alors esenga kanini moi ça me terme mon mobile pas ça me terme na actuel qui aluka focaliser te bato internet yo ndo muto pusanga na sala yango to comprendre que papa pe azaki na ba faute moko belé era ko reconnaître on seni ali misi mo sinai to lo banini ngana rolinga te ke bo divorcer mais ngana rolinga masolo wana ya entre bino mibale bo fanda bo solo la yango et nzamba ko batela bino pe nzamba ko sunga bino c'est ça ex il faut pas divorcer to conseil nyoko pe sa bango to landa bon pona ngana okika na bible lobi na biso mwasi to mobali wasali adultère bible lobi na biso soko okoka kolimbisa olimbisi pour ne pas qu'on rappeler sous moninga erreur ya salaki soki okoka olimbisa te là faut bukika na divorce. Je pense que vous êtes aussi la sœur il y a mamie alors conseil na tu koleka est-ce que au quoi ça bango ba qui na divorce ou bien et j'ai le mot la revanche ba pardonner qui l'autre ou peut tourner à pardonner conseil ni au couper ça ton point de vue dans les années bon pour non le banon ka divorcer ouais pour non le baba solo la non ba kuta na pela ba mi bali ba solo la et si lui aussi qui wana na suki wana au condamné nani na condamné mututé voilà ouais. Merci beaucoup ba répondre et ba répondre à biso na ba commentaire et ça boy moi na mobali oyo aza amelaka masanga makasi salaka buzobe belé na moi na mobali oyo asalaka kindumba bandeko basi yo na bato mbalo na opona banane na ba commentaire c'est trop fort voilà. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous présenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona ba
bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na zelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso merci beaucoup. Bienvenue dans votre émission Analyse sur EHP Média. Chers fidèles téléspectateurs, Topesi Bino Mbote, Kola Pambola Bino, et à chaque fois, Kola Muka, Pekola là, ils ont l'habitude, ils ont grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Faveur imméritée, l'ingolo que Tozuinde Ngolo. Cela veut dire ceux qui m'ont il y a qu'à remercier, tu as coupé, ça remercie, tu as qu'à sanjolaka. Ah, ils ont dit Kolo Yesumasi, vraiment, à Pambola Bino, à Pambola Pebisonion, soit oui, tous en plateau, on a besoin d'analyse. Na Katia EHP Média et l'émission Oyoza très éducatif pour nos couple, pour nos parents, pour nos familles et surtout pour l'éducation à Bana. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec le frère Charlie, mon frère Charlie Kanga, encore sur ce plateau. Mais avant d'appeler ça aux paroles, je dis un grand merci à ma fidèle ma maman, ma soeur, ma frère. Et les hommes de Dieu aussi, place Bozali, en tout cas la peste Binombote. Et je salue ma soeur Vianney depuis la France, on appelle sur Mbote, pourquoi pas, maman Landrine Kalala, Mbote, maman Indrine Monteloa, Mbote Belé, ce que maman Nios Bozo dans la vie, vraiment, merci beaucoup, na Rolanda ka émission sur l'analyse. Et ça là que ma balle les appelle un problème, ba couple, ko bongisa yango, nous avons la mingi. Frère Charlie Kanga, to yambio, na kati ya analyse na biso, mais le tozo parler na o ba sengi biso pour na kolobela sur ba couple. Et précisément na kati ya ba couple en particulier, nous avons un spécialiste témoin qui bima awa ya ba actualité. Il y a notre frère Papi Mboma et puis sa femme. Mais avant d'abord Wana et le coup là, nous avons la chaîne chrétienne EHP Média et na limite ba non na prière et puis aussi ba nzambe mbote. Merci. Merci beaucoup Papa Brice. On a besoin de revenir sur Mbote ou bazota la biso monde entier. On a besoin de Mbote. Oui, tout sambeli. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur au salut biso mkwalelo. Il y a beaucoup de sous na émission oyo nzambe ezwa na yo lokumu tika te onu stokoloba ezala pona lokumu na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci derrière la caméra le frère de Myungu Aigle di Kaolé. Merci beaucoup pour naba Imonge Kitoko et vous êtes nombreux, vous nous suivrez partout dans le monde à travers cette chaîne EHP Média. Vous êtes en Europe, Amérique, Asie, Océanie et pourquoi pas Nakati Afrique. Bana Kenya, Nazuba appelle ya Bana Kenya et Belé, Bazo Sepelana EHP Média en tout cas. Merci beaucoup, on est toujours ensemble. Oui, Charlie Kanga, Toyambio, na plateau na biso, ici pour la deuxième fois pour nous parler ce qui concerne l'analyse. Mais tout banana sur ce qui concerne le mariage. On a eu mariage, tant on a s'engagé na kati ya mariage. Est-ce que azalwa mutunya soit pour ça n'importe quoi, toi ça mutunya quoi comme surveiller quelque part. Oui, merci beaucoup Papa Brice na question. Mariage, et ça ce qu'on s'engage na yango. Normalement faut bosser na ba onu ce qui a kala. Très bien. Mariage est local bosonga na ebi et dans la cas ceux qui s'engagent na yango, o ebi ki ozaki na ba makamune belé, ozaki na ba préoccupation na yo, ozaki na ba na basi na yo mususu bana ozana na ba concubine na yo moko boy tokolo bana ndenga bien. Ozaki na bango et arrivé que au s'engager na mona batu ya mwasi mais ndeko mwasi a s'engager na ndeko mobali il faut au kata ba relation wana na c'est pas na ndeko mokolo zolo balobi yé era s'engager na mwasi na ye aluka ki a réinitialiser même téléphone ba numéro ezaki ya kala
ya koluka ko perdre yango na poser question bi abi yango eza na mote boso mukolo kokuta na soit na ex na yo zandeni ayi so lobité normalement sengeka na zo ba simona na yanga na ye to perdre nango tout ça la mususu bon to continuer vie ngalo bi c'est ça et na ba bazaka na ba opinion na bango mais moi je pense que ceux qui eza aux engagements le cas moins qu'on stopper ba biloko mususu tika ba aventure et beaucoup se concentrer minomi balé et je pense que Dieu va faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup pour la réponse donc Kitoko. Mais est-ce que le passé est qu'il peut rattraper les présents, c'est-à-dire mutumoro bo avant balana azalaki na bolingo moko ya kala babane ko vivre na ye et ba kabona pe et ça li ki abali bolingo wana la souvenir à Kalaba bon moment économique zonga et les passés comme au benda disons. Oui, c'est normalement ezalaka et ça va passer nous sous les passer nous sous yango kanga biso. Et ça na ba bilo monstre ça là qui oh yo mozo ba kena to sali yango après directement beaucoup tene yango il faut s'appeler comme terme neni. Na yo muto ça d'engagement à to kutene yango ndeni bo sala yango za bo lovara ne to benga ba kinoni ba bo lovara makasi. Bo umena bolingo makasi mais circonstances mo elibino na vie bo kabwa ni bino mibale et yo que ça la vie na o s'engager pe na moi mususu dès que kutena mutino mususu ya kalbona au vivre en effort oui mais c'est clair que na bala déjà naza marié alliance angoyo tu vois pour faire comprendre mais ezana ba mususu ba kokaka ba sentiment te ezana ba bilo mususu ba sala ya mabekala après ba kutani ba monika wate to réinitialisant quoi et zonga le sous marche les alaki mais yeba ke bozong ça marche ben de comme bal l'une de que moi si o kangin ye o kutina no bon relation na kalabongo yeba yango keno obomi kaka ndeko moi si wana te omi bomi peso yo moko parce que ça ramabe le quand même photo éviter à na makasi voilà merci beaucoup alors on a ligné le ko la et tous la chaîne chrétienne et puis tous les chrétiens en général dans la biso et na kati ya Bible ce qui concerne le mariage l'apôtre Paul nous a dit que il faut se marier dans le Seigneur. Donc cela veut dire ce que un frère en Christ ou une sœur en Christ, il faut le cas chrétien au Bali. Merci. Parce que quand on a contre les bateaux, aux pasteurs, au lobby au bala mon pagan, au bon le thème. Attention, il y a la place du benda mais il y a alors, est-ce que c'est très important que moto a balani, ada chrétien bali chrétien? Ba bondi et pas nzambe mariage ne va pas qui est normal mais bateau ba balani sans bas associé nzambe conséquences dans les années. Voilà. Bon, conséquence d'abord premièrement on a zolo batan que frère tant que Moussa Nzambe conséquence à bateau non on a quelle la conséquence au bateau balani sans Christ les arano mabe oui ba cause na yango zalara divorce makambo belé gay kobima alors de ceux qui bobonzi yango na sepela na Moussa Nzambe moko to partager une fois papa Ben na PCP mbote na famille na ye papa Ben to be sur mbote papa Ben na zo sanga lobi tout ça la cabaret moko be oyo tout ça la ceux qui au s'engager mais au bon zongo pas nzambete c'est vraiment na ko bengo ngeza pasi za mabe to ba na Bible au mona kenon bazo bi sabiso bi l'homme quittera et s'attachera phrase na lingango makasi to ba pona ko nous s'attacher na mwana bato moi si et bien nous balé beaucoup mais loko moko pe nous ça la vie moko ensemble nous balé il faut vraiment boy ba ko préparer en gros na le sambo tant que ba chrétien nga conseil na repé sa bango bande kunanga basi bande kunanga mibali soko zu engagement na yo à vos engagements na yo il faut nous premièrement ko sociaka na nzambe n'engagement na yo et ça dit que nos animaux mo kep sanzami na zanimbo mo pambolanga non mais erozo comme vous senti que je suis capable ya ko bala luka sukango luka ko pesa ngona boka nzambe yeb sanzambe suka ko pesa nzambe ko pesa moi si na sepela ki na yeb si frère moko be dernièrement abi Abraham azoba la mona na Isaac ezalaki Isaac mutalinga kité yaki papa muta imposa ki ende atini serviteur ne va kelu kelanga moi si mais kende na mboka ya mwasi na Sara hein abi kende kuna okozomona mwasi apo ya kobaelanga to ba Isaac ayebaki mwana mwasi wana te ayebaki pas même identité na ye mais tellement qu'Isaac na tellement que Abraham koloba na ye be koloba o aloba ki wana ki na nzamba yokaki parce que il était un homme spirituel to ba sengi na nzambe na ondeza boy musel nanga akindi en plus pe et nous on a sepelé nango musel on pas zolo baboy
abinzambe ndenge nazokende boye saleke nakutana mwasi ya malamu mpo na mwasi ya mwana nani ya mokonzi na ngai to prière na nzamba zo exaucer yango akene na ne bazo bakaki na ipasa ko to mai asengi na basi mususu wana bopesa nga mai basi wana baboyaki mais Rebecca yoka quand on parle des choses de Dieu, et au bon zango ma metel nzambe okutaka na mwasi ya malamu mobali okuta na mwasi ya malamu mwasi okuta na mobali mompe ya malamu tuba koluka koza na kati ya bonzambe et ofuta yo. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Tokota na kati actualité mais parenthèse oyo to meki okangango to zongelango après intervention ya invité à intervenir la femme azawana azala ndeko ya mwasi ya notre frère Papi Mboma a aussi l'intervention par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Alors to kangi parenthèse to zongelango est-ce que kobali sa mwana to para pour de la mwana na ye mwasi to mobali zama be to malamu to zongelango na suka mais d'abord na lingina meka proposer les sous-questions na kati actualité ce qui se passe balobi paraître que moi si à Papi Mboma a triché au cas il y a auditeur bongo parce que déjà bisonyo sotoyebi entre nous soit dit que bisonyo sotoyebi avant Papi Mboma ba vidéo na yebi maki ba balobaki ndenge ko ekoloba mais gloire à Dieu parce que il a un cœur à tenga qui peut pardon par rapport à ce qui s'est passé na moi si na ye mais maintenant et comme tour il y a moi si point de vue dans Charlie Kama bon ça bien terrain mo c'est trop glissant mais normalement là on a recépé là Papi Mboma premièrement nabi katala rapé biso a otala biso na obano na conseil eza na loko moko to zarana yango biso mi ba diza so to osai likambo to linga ko convaincre moi si pour faire comprendre la gravité en likambo na sali mais na suka na moto suka na pardon o liko convaincre kaka pardon na yo fo yandi mango kaka ke non alimbisa yo pour bosani bo continuer nzela très bien mais siko le problème ça biso siko ya soki moi ça sali o likambo mais yo o lukao tozana mona pasi ya ko luka ko limbisa basi biso mibali wana constanga mona sali s'engage que moi toba conseil na opesa na Papi Mboma hein azonga nanu asala ke mo ba vidéo mo ya sextape to monaka ezalaka binaye ye place moko ye azali awi bango ke ezaki ye mais moi si ayeko sala oyo to benyo ke no bakangie soit na mobali monde na zoyoka mais lo na kosenga ye azana motema moko munene mo libala ezana bitumba biso to lobaka na to koti libala te mende ko mo ngana vana na ba marié parce que so tali entourage nanga na zaramina ba vieux o babala ba frère ba ndeko nanga o babala bala déjà ba yusara biso bina bitumba na kasa le pandanda ko nanda ko libala alors esenga kanini moi ça me terme munene mobile pas ça me terme munene na actuel qui aluka focaliser te bato internet comment ba songi na façon moko oui ba tout sonde bazolo ba wana bazo pousser le quoi oui c'est que non ka divorcer mais divorce na bible ezaka ya ramabe donc ngana repé c'est conseil baluka na ba zonga non ensemble quand ndinga sala que erreur wana akendaka vers maman a expliquer à maman limbisa ye c'est la même chose zo pe sous temps wana il y a limbisa maman pour ça la bien en plus pour boussa na yango ezelo ko moko moni muyibi soko kangiye eloko asila utaliboso asila na force pour le basute pour mona kele bokanginga da mbongo ngoda bozwi bokangi soko ngai dès que bobetera bino bozana raison pour ndeza bo ngam na uti goyiba to le problème c'est que non yo comprendre cas que non maman sala ki mabe sala nini limbisa ye bosonga c'est ça po soko yo ki bakulutu ba biso bi eza terrain moko boyo kaka batu mususu nyana frère nanga mo na PCP kombote na mitso na roloba pe kombo na été mais ya lobi nini ye kutu akanga mama na metu ya na ndako na boyi na ye babengana mama pa kenda na ye mama ko kenda akomi pe place oyo nga kende mama ko kati mama zonga abilo na sepela na mo motionnaire azonga zo yebisa ya lobi 1 olimbisanga 2 eza yonde muto pusanga na sala yango parce que tu veux comprendre que era maman lobi yonde muto pusanga na sala yango to comprendre que papa pe azaki na ba faute moko belé era eko reconnaître on va seni alimbisi mo sinai to lo banini ngana ko linga teke bo divorcer mais ngana ko linga
masolo wana entre bino mibale bofanda bosolo la yango et nzamba robatela bino pe nzamba osunda bino, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Alors Tozo Zona nos interventions. D'abord, on prend d'abord l'intervention de la sœur de Mamie, mais avant on doit répondre rapidement à la question. Est-ce que quand il y a bon yo bobo ko singa bon divorce, mais c'est comme ici ko yo ozana nous on marié, mais supposons que comme il déjà yo marié na katanda ko mo bon l'infidélité, tu vas pardonner simplement? Je vais pardonner. Voilà, merci. Je vais pardonner. On prend l'intervention de la sœur de la femme de Papi Mboma. Elle s'appelle Mami Sabwanga. Elle est à Kinshasa et je l'appelle tout de suite là pour te voyer et te caper point de vue naé par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et je fais l'appel. Et je salue Maman Elali depuis les États-Unis. Je salue aussi Maman Brigitte depuis la France et pourquoi pas. Voilà. Donc, tu suis la sœur. Voilà. Bonjour, maman. Notre sœur Mami Sabwanga, elle est à Kinshasa. Et vous êtes en direct, en direct. On vous suit partout, en Europe, Amérique, Asie, Océanie et surtout dans la Afrique. Et puis dans la République démocratique du Congo. Sur EHP Media en direct d'Internet, Bazolandayo. Notre sœur Mami Sabwanga. Et vous avez vraiment en direct. Alors, tu as moi quelques questions au Tolinito Mekako posé par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Mais avant, et tu as besoin de moi 30 secondes pour un conseil européen. Pour moi, si tu mobile, oyo babalani na kati ya ndaku bazandaku moko et moko à commettre additeur, cela veut dire l'infidélité. Pour yo conseil kozala nini ex il faut ba divorcer to conseil nyoko pesa bango to solanda bon pour nga na okeka na bible lobi na biso mwasi to mobali o asali adultère. Bible lobi na biso soko okoka kolimbisa olimbisi pour ne pas qu'on rappelle sous moninga erreur ya salaki. Soki okoka olimbisa te là faut bukeka la divorce. OK. On a point de vue à Bible. Si vous pour na yo conseil okope sa basi ya mabala o bazautre chez libanda web sa bango nini. Bon, pour ngai na za vraiment na marto ko bamba bango te. Parce que na ebelo nini epoussé à ça la bonne te malgré moi si akoki ça la bonne te. Mais to ebité elo nini oyo epoussé à ça la bonne. Conseil ka pour nanga na opesa so de jour bali okoki ko sala elo ko na te pour adultère en mobali ezala te et contracté ezala vraiment kiloté ya biso basinde za kilo. Voilà, merci beaucoup. Alors, deuxième question à M. Zali par rapport à l'actualité, ce qui se passe dans la Internet et précisément dans le couple ya Mboma. Donc, notre frère Papi Mboma, Namwasi Naimani, et je pense que vous êtes aussi la sœur, il y a Mami. Alors, conseil, est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a un divorce ou bien et c'est le mot la revanche, pardonner qui l'autre, il peut tourner à pardonner. Conseil nous couper ça au point de vue dans les années. Bon, pour nous, nous avons un divorce. Oui. Pour nous, nous avons un solo. Nous avons un solo. Et si lui aussi qui wana? Au condamné nani? Condamné Moutouté. Voilà, ouais. Merci beaucoup. Elle s'appelle Mami Sabwanga depuis Kinshasa. La maman de Maxi Mokango. Oui, merci maman. Tozio. Okope sambote na banane ba Holanda analyse yo sikoyo. Pesi mbote na banane. Pesi mbote pa camarade na Sandra Kumbi Kumbi. Na pesi mbote pa petit sœur na ngami ngirana sasi. Na pesi mbote pa mwana nga Maxi Mokango mona. Na pesi pe famille na mobimba mbote. Voilà, merci beaucoup et Totikio. Et on a toujours en direct, Bazolanda yo, aux les sources pour la rectification. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Voilà. Charlie Kanga, et avant tout ça, on a salué Bazolanda Bisso en direct, et je salue Sandrine Bokechu, na Canada. Monsieur Bamode, pourquoi pas Christivi Matondo. Vraiment, merci beaucoup pour nous besoin en direct de la part il y a Aigle du Kawele de Demion. Voilà. Nous avons pas notre sœur la grande sœur. Il y a moi si à Papi Mboma ou à Sali Rameki qui intervenir mais aucun denga lobby. Point de vue nayo na mambo lobby. Oui, merci beaucoup na CP na yelo gatsoloba. Aza vraiment na CP na makasi. À côté de ngona moi cité, à côté pe côté à Papate. Dilo na CP na ngona. Les premières années au moni n'engalo ba même divorce. Moi surtout que na procédure à divorce.
est-ce que tu poses la question pourquoi l'État a-t-il tant de divorce? L'État a-t-il tant de divorce dans le bango les deux rapport pour bayebi que moi sans bali bakozongana. C'est ça. Pardon moko tawana moi ça kozonga habiter mobile nanga oyo to kembine peu importe ma benaye tozongana biso. To ba divorce ça nango loko moko et ça nango loko moko teke oyo to mona ngo soki ndenge nini. Et là on a aussi un bango quand ndenge serato lo bana CP nango fort d'intervention naé. Alors le moment lobby basulana ba penser non la divorce c'était même la Bible nous dit ceux que monique quand ndenge le mabe yimo moni on ke moni okokate divorcer. Mais ce que monique on attend ya olimbisa e peu importe ma ba sali pourquoi olimbisa e ngalo na balité. Supposons que ko koma na bien calmement na olimbisa e pourquoi na olimbisa e na olimbisa parce que ngamoko naza convaincu ya olimbisa e mais son amutu moko boy ba poser de comment monsieur que sol ba et le cause baboy parce que non balité ce que balaki alinga lo baboité tu vas répondre au point de gros beta mabakuka yo moko que ce que ça yo na mutema mawana yo ya ko penser ba bien fait o binu ba bo passer ensemble na maramo ya bien esamba binu mbalé. Moi j'aime beaucoup obina salaka tout ça ba mi moko na Papi Mboma na sur Facebook. Papi Mboma jomo boy ati photo na mwasi na mo ya kala e photo beno utsaka na ya kala na si wana tant bazalaka l'époque azana na ba radio tu penses tel ce qu'on niveau wana aga mwasi mo ba bene lelo te a mwasi ya kala ouais quand on parle ya kala ezana ba bien na ye moko ezana kati wana ouais ba bien wana ça veut dire que ça non qu'il faut penser en gros. Il faut penser avant que ça divorce, on a un conseil. Quand on a un bateau, il y a un bateau. Quand on a un bateau, les canaux internet, tout le monde parle de papi, non. Quand on a un côté, qu'on pense pas en côté. Je dis que tu as la peine sur côté, mais yo zala yo, zonga katina yo, tu as bien fait à mon émotion. Et poser la question pourquoi il a fait ça. Tu comprends? Sauf poser la question pourquoi il a fait ça. Et bon, on a mis le point nous savons que maman a oué bisou, a bombe la haute. Pour nous ça tant bombe la haute, a bisou vérité. Vérité na wana après yo ba keno alimi se memba la simelo ko tozongi la sote yo pe bongisa ba mam na yo oyebi keno yo to sali mabe yo mozo reconnaître que yo ça a un problème yo ça a un problème bongisa autogol ba pina. Voilà, très bien dit Charlie Kanga, merci beaucoup pour la contribution na yo. Elle s'appelle Sandra Kumbi maman na Mark Owen Iron. En tout cas tu peux se ba mot de place aux ali oui tozongana no na parenthèse to kanga ki to meka ko fongola ngope et moi mukie olobelaki marambo est très important. Petit exemple il y a Jacob tant mazolinga abali Abraham pardon tant mazolinga abali sa mona na Isaac et ce que problème wana pe on dirait yango moko ebongisa ba mabala ebele parce que papa sala ki choix to maman sala ki mwana e choix mais ebomisa pe mabala ebele à la longue infidélité kotaki no ozaki choix na ngate ozaki choix ya ba parents alors et le wana o meki ko toucher point de vue wana lelo ils en a ba mabale belé ba subir conséquences il y a divorce pour na le wana est-ce que bibliquement par là autant y Ancien Testament oui Bible le bito abolir Christ le bito abolir te to longolate oui ils en a Ancien Testament il y a juste pour na ba accomplissement alors nakoyoka bandeko bazoloba yo est-ce que ba maman nde bazana il faut ba koma ko balela bango bana na bango basi mais na kibonzambe pour na ko éviter divorce ou bien ba ko sala ndenge nini loko toucher wa. Merci beaucoup papa Brice et là on a sepelé obi na bonzambe maman papa ozotala ngai o azana bana na watanda soki yumoko yebara ke non des abusela ranzambe les vrais. C'est la ranzame pour na ya solo ni to lobara c'est la ranzame bien solo et le conseil na repesa yo pourquoi pas koba la mwana yo mwasi pourquoi to ko sala choix wana oyibitina ngani ni zena loko moko boye ba papa ne mutu ba yebaka basi ya basi ya bana na bango na pese exemple ndeko moko ye na mwasi et pas maman na ye maman tala mwasi na nga oh na monique photo ça nevi maman talika fi yango a posé la question moko obota na famille ni vanda ka pour ça la nini est-ce que ebi to bani ko développer na maman moi na tiki maman na mwasi na ye et pas maman basai ma ramien so balambi balié mais na retour nango ya garçon azo ya pas vers maman zo bisa lobi asa mwasi o balate garçon yo ki passi alobi ndini maman zo balanga mwasi oza mwasi o balate a se poser ba question belé moi na
Aïe vendre sa maman sco kimia après 3 jours ici maman dis-moi la vérité. Moi na moi sona yaki na ye au lobby na ya za moi c'est au balati poani maman yaki na vérité. Vérité moi pourquoi maman tali le lendo ya fiyo azaki na ngwana. Atali fiyo azaki na le lendo to binga azaki très orgueilleux. Orgueil de personnalité. Et au kawe et non ça l'humilité doit préparer. Ce que biloko moko boy ameki ko tourner test à rolamba la fille a émi rolamba te. Parce que moi na ngana ko tike na maboko ya mwana mwasi oyo o ebi ko lamba te aza trop orgueilleux. Si moi c'était bon moi na comprendre ah maman ya lo kuta maman moi na pas boyi. Maman le dit ah ça va na tiki. Baye na libala. Baye kuta biloko wana nyonso mwana mwana batambongo siko ozana mwana batambongo bongo voiture alingi ba voiture ya cher bilamba ya cher ayebi kolamba te aza amuntu moko aza ba classe moko manzaka ba biloko ba suki ba kabelo ba la fille garçon ce ko kanisa bi ah maman na nga loba na nga fille yo ah mon smo mabe parce que yo soko ko comprendre ki maman au moment où ça erreur on a été pour toi mi kolo ba na misu na bango ba mona ba sina biso ba biso papa pe bazaka na misu mo mona ata la mos oyo amuye mobali o aza mobali moko ana niveau moko te na mwana nga ya mwasi to baba yebaka eloko biloko bongo fo ba to associaka mi ba parents yango siko na kozonga na o tsolo ba sikoyo c'est bon que maman pas ko ça la pe choix ya papa ya nani ya mwana na ye mais ça la don les seigneurs. Ce que ça dans les seigneurs te nabi sabine bobeta libanda Abraham asaki yango bango parce que il est Abraham était aza koko ya foi, le père de multitude de nations, le père de la foi, koko ya foi to ba era oseli kambu ya oseli kambu po oyeba taka et qui mo fa que luka mwasi ya mwana mais autinda ce que servante na monsieur vas-y ke lukaye ye mo ko tuna papa na luka ndingi nini yo oyo ko sepela na ye yango mwana nga osani ah sepela na ye to azumi suna ya che pas servante na ye et servante na que serviteur na ye serviteur na que luka mwana aluka mwana mwasi pe mwana mwasi ngo babi Isaac amoni directement hésité. Voilà. Donc cela veut dire que aux encourager mes parents dans les seigneurs. Voilà, merci beaucoup. Et je pense que nous touchons déjà vers la fin de cette belle analyse. Mais avant tout, tout canon Bible, au Bible lobby, à propos, et à reprendre la bassi, ma bala, reprendre la bassi, mes parents, reprendre la bana bango. Basi to mibali o bako bala bango tozongi na apôtre Paul parce que yende ameki ko éclaircir na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 34 35 36 à 37 mais nazo tanga juste ba synthèse donc 1 Corinthiens chapitre 7 verset 36 à 38 et aux à la clé voilà je lis la Bible dit Théoka très bien la bani na 5e verset Bible si dans verset 36 Bible si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de passer l'âge nubile et comme nécessaire de la marier très bien qu'il fasse ce qu'il veut il ne pêche point quand se marier na limboli amour Paul alobi soki parents amoni fille na ezali mwana ya mwasi a dépassé âge moko azobalate alingi abalisa ye asali mabete ezapeli lisumu te akobalisa ye na question verset 37 très bien mais celui qui a pris une ferme solution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qu'il décide en son cœur de garder sa fille vierge celui-là ne pêche point. Ça dit, il y a un contexte où il y a papa, ton maman, a mon fille la vierge. Elle a servi na nzambe, a gardé fille vierge à balle, a balle ça a été. A celle qui peut le soumettre parce que ça va tout sous ba bonza ba vie na bango pour nzambe, a obala na été, a obo tapete pour nzambe. Ce n'est pas un péché, et ça la hypocrisie d'être comme on a mutalati soutane. Apparence le roi a bon menacé à Sultan Maramozali. Non. La quitte le verset 38. Ah, on déplace clé à Maramozali. Écoutez-moi en train de dire. La Bible dit ainsi, c'est lui qui marie sa fille fait bien. Et
celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, tozongi place Charlie à lobby. Donc, moto alingi abalisa mwana na c'est-à-dire c'est les choix balisa ye. Asali mabete. Mais moto alingi abalisa ye pété. Asali pe mabete. Donc, nous sommes ils ont dépendre dans choix mais dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul nous a écrit, nous a dit yango wana donc. Maman to papa, vous voyez que c'est l'amour à nos choix, mais na kibonzambe. C'est-à-dire, veut dire na kibonzambe, que c'est les choix au prier, nzambala qui parce que nzambala qui lorsque Paul a lobby, il faut se marier dans le Seigneur, il faut que bah, moutouni ni que s'attacher na yo. Aucun homme veut une femme impolie, insolente, mal éduquée, basio ba gangue la ramibali. Une femme au hasard soumise mobile morotel na pe bongo. Vous comprenez? Babilo quand on a moi si pas à tricher tes infidélités mais mobile aboyo. Déjà baboyo sans que voilà. Donc c'est un peu ça. Alors je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors conseil nini yo couper sa siko clé. Conseil à la rare clé pour na mibali et surtout na basi mais na lingo banana na mibali. Voilà. Ouais. Pour moi, si pas va tricher, il va nous rappeler dans mon bali. Merci beaucoup. Conseil n'a pas fait ça. Bon, je n'ai fait une parenthèse moi mouké. Na bano le vélo mon c'est ma caméra. Là c'est des Dazali. Na bisa lobi. Mutabe bisaka mutu. Izalaka mutu. Pe mutabo misaka mutu. Izalaka mutu. Na PC exemple moi mouken lobi. Moi si oya yebi ke mobile na salama B. Na kibo moi na naï. Au bandako vivre bango mi balé ensemble wana bazaki nona ki bo chéri no babali na noté erreur ndako sala ya mabe ata zumo na mwasi yango akina ndako libala botini bana biso otuni mama wana mama na parcours inabino ndingo ndako sala na ki fiancé na bino mabe nini mo mbalo wa sala akotangele mabe o ya kala pourquoi mabe to salaka itikala na motema bien si mutako limbisa yo mutabo sanaka Bible zo mutabo sanaka yango c'est Dieu. Mabe muto salaka mutabo sanaka ngo ezaka nzamba. Mais mutu na sama belé ato salé mabe oké pa no sengi bolimbisi andimi mais akobombelo wana ntima. C'est ça. Poto lo bakeli nini bande kuna biso mibali mabe to salaka yango mte rattrapaka biso. Les autres rattraper biso comment? Moi ça yebike ozala ndumba. Ozara ndumba na ndumba nona obali na oye mais otika pe oliko tika te ozo continuer même na ndako libala parce que yebisanga ozo bombisa mwasi na yo to ozo bebisa ye voilà wana za un mais que question mon na pesa bande kona biso ba répondre biso na ba commentaire eza boy mwana mobali oyo aza amelaka masanga makasi salaka buzo bebele na mwana mobali oyo asalaka kindumba bande ko basi yo na batum ballon pour na banane na ba commenter. C'est trop fort. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et c'était bel et bien votre humble serviteur Brice Papa Sympa et accompagné na mon frère Charlie Kanga et un grand merci derrière la caméra, c'est lui qu'on appelle Dede Myungu Aigle di Kawele Bikapatotoa. Merci beaucoup na Baïmange qui toko Tinde Libiso ainsi que merci aussi à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes. En tout cas, merci au point de vue dans un commentaire et que vous allez vraiment la momingi et que le Seigneur vous bénisse. Tout comme Nasuka, Charlie Kanga, mot de la fin par rapport à cette émission. Oui, mot de la fin, merci beaucoup Papa Brice parce que vous avez toujours bien émission il y a aussi l'intervention. Merci vraiment. Merci pour notre déconnu sur la biso, maman GH, papa Ozeamani. Notre papa Ozeamani, toute la famille, tout PCB Mbote, la PCB Mbote na bande nyonso bazo talara biso bena na PCB Mbote na père spirituel nanga. Oui. Papa pasteur Daddy Ozemosoi na PCP Mbote na PCP ba sali nyonso ba sali nyonso ya les germes na PCP nyonso Mbote na PCP papa Samuel Okao na papa Jonathan voilà papa Rick Bonze et tous les hommes de Dieu papa Israël Nash na papa Arongongo papa Arongongo la PCB entre amis groupe entre amis on a vu ça la PCB de la part de papa Dédé la PCB merci beaucoup papa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et te remercie Bino vraiment Bozala Kiwana et Lona Bisso et merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour la confiance au Bozo Pesa Bisso et merci aussi pour notre soutien à Bisso et ça émission Nabino analyse sur EHP Media.
tomesa nango émission oyo eza éducatif ezo éduquer masse ezo éduquer bana ezo éduquer mabala et ezo sangisa ezo kabolate. En tout cas merci tomesa nango yo muto tali biso pour la première fois s'abonner sur cette chaîne et HP Media pour la continuité ya ba analyse à kitoko bope be mission sur les gars ah ba serviteur de Dieu et koki ko édifier yo et pambate. L'apôtre Paul nous a dit, dans votre foi, il faut ajouter la connaissance. Mais il faut que ça c'est très 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 important. Alors, ça c'est votre mission. Merci, Togo Nasuka. Est-ce qu'on peut clôturer la prière? Papa, merci beaucoup. Seigneur, nous te disons merci. Merci mon Dieu parce que le rôle Alpha soutenir ce comme Omega. Seigneur, toute équipe continuité à programme Nyon sur EHP Media na maboko na yo. Bomba bandeko nyonso, le côté technique, la moni dédé bandeko nyonso bazala béni par le nom puissant de Jésus. C'est qu'à tes missions oya ezala pesu béni na kombo na Yesu Masia nous avons prié. Amen. Amen. Merci et on se retrouve à la prochaine. Bye. Bye.